Canal Congo TV, il faut on a Canal Congo TV, Bana kine, bana zabra, bana de partout, bokolandaka émission na bino bolinkaka mingi mama la muka. Solo bande ko balandi, tozoko bakaka na thème na biso to bandaki ba balandaki biso. Toza ko lobela ete importance ya communication na kati na libala. Solo ba tata bayaki, bomona ki ba tata to invitaki, ba lobi kokoso ezakati na libala. Lepa ya ba mama. Et tu invité qui peut maman moko yépe à zongisa ke yano mais pas ya batata de part et d'autre baza ko s'accuser batata ba funda ba mama ba funda batata alors pour la biso moi mon ke briefing mon ke to ko yebisa bino ete libala auto bengi mariage eza esika ya ko savourer ba plaisir na biso tozana ba genre ba plaisir ebele tango za ko yoka plaisir eza ko talisete eza ka plaisir sexualité tozana ba plaisir ndike pona ntinete na kati na libala po libala evanda na kimia alors lelo toza ko lobela communication na kati na libala communication soki ezate ezali passe communication na libala na conséquence oyo ko yaka so communication ezalité alors bande ko balandi dosola ki na baike ba o tozalaki na bango bolandi émission babengaki biso na papa moko na Allemagne to koloba kombo te ba kombo na bino to koloba te papa na Allemagne ebisi biso mama o lobela biso boye ba mama surtout nga na minito na zaraso na posa ko solo sa mwasi na ngati li solo na mwasi na nga ezalaka lisusu te na ntina ete maya za ko sala ba désert rebelle na zalaka so na posa ya ko so na ete wana tata moko apesi biso plainte na ye tozali na tata moko pe abengi biso na Angola alobi na mwasi na mobali nani akoko bondela moninga soki li solo ezati iya sali 5 mois na mwasi na ye na kati ya ndako li solo ezalaka te bakoma kotala na kaka ndenge wana ayebi te mwasi parti fier kote na ye lokola ye azolobisanga pete ngapi na kolobise te nayebi te eza pasi toza na mosala nzambe akozongisela bino eyama bongo moko lisusu ayebisi biso na Belgique alobi ete suite ya comportement ya mobali na ngai comportement na kati na ndako elobi lisolo ezalaka te bango mibale ngai navandi kaka mpona bokola bana naza so na posa ya libala wana te malamu kutu libala ekufa nango navandi kaka mpona bokola bana tala mama za ko regrette toyokaki mama oya zongisaki ya no pa batata maya ye ebisa biso mingi bazana kati na mabala lelo poka na sina boti na lingite bana nga banyokama na lingite bana nga ba souffrir na ke musika te nazana ba invité na lobby mingi ba invité na biso ya mokolo mwa lelo papa Mbote mama journaliste papa yebisa balandi na biso oza nani kombo na nani pe oza nani na kati na etonga na yo ok ngai na bengami na kombo ya révérend pasteur Prosper Pembele na kati ya église ya la source de vie naza na communauté ya ECC ECC ah merci papa ok pa web mama biso zomi mama Mbote yebisa biso kombo na yo kombo nani ngai na bengami na kombo ya Tumba Fideline naza mama combattante nazo bondela nzambe ok mama Fideline Tumba yaza mama combattante papa révérend de Prosper Pembele bolandaki ye na 100 francs ememaki ngambo bandeko balandaka biso bayebi
Papa pasteur, oyoki mituno ba pesi biso. Comme peut-être aussi to sala ki ba émission. Mutuna mutazu par na ye. Mais na moment biso to za koloba. Ezande ba ye balandi émission ba pesi ba plainte na bango. Tata Leli alobi en tout cas vraiment aza suna posa kolobisa mwasi nete po ba désaré leki. Mwasi na kata ndaku makambo zo simba te. Makambo mabe mosa osala makambo bien te yango wana ya lobi aza susu na posa kolobisa mwasi wana te pona yo oza tata yo kuto na mona tiko nano natuna nano mama na papa pasteur amen limbisa papa natuna nano mama mama bien lizalela yo na kati na ndako aza susu na posa kolobisa wote osale mabe mingi ba déjà rebelle asu na posa bo senga ya lobisa ote botana ka bongo bo vivre ka bongo amoni kutu bien et pas na yo mama esali oboni te pas na ngai na ko sepela te po libala soki eza na dialogue te kati na yango wana ezali susu libala te papa se lembi na mama tala kamera kuna mama papa kolemba mama na kati ya ndako ndenge nini asalembi na ye te papa nde mokonzi ya ndako jamais papa koki kolemba mama na kati ya ndako esengeli kaka bisika bato mibale bavandi bayebana ngai na kosenga mingi ba mama na biso oyo bazali na kati na ba problème na kati na mabale na bango na ba papa ou bien na mibali na bango mwasi nyonso esengeli po avanda malamu na mobali na ye ya liboso ayeba nano comportement ya mobali na ye po kolala kolamuka makambo eyaka kaka kasi makambo eyaka kaka mabe ezalaka nango kaka po mokili ezali mokili ya makambo ebele ekosenga te soki papa azwi décision mama pe ayeba na kozwa décision na kati ya ndako eza kosenga mama azala muntu moko ya koyeba 4 coin ya ndako na ye mobimba ya koyeba comportement ya mobali na ye bisika ya amwani ke mobali na ye aza na kanda mama yeba na komikitisa po ete ebele na moya lelo ba mama balingi kozwa place ya papa yango wana komikitisa na kati ya ndako ba mama ebele bazali kobosana papa azwi décision mama pe azwi ya ye décision na kati ya ndako ezalaka ndenge wana te atako mabe ezali ndenge nini esengeli mama akontrolaka ayebaka bipai wapi mobali na ye alingaka mabe moko boyi na kati ya ndako eya te mama yeba na kose comporte malamu eloko mingi ezali kobebisa mabala lelo est-ce que vous avez besoin ya koyeba mobali nanga alingi nini to alingi boye te mobali pa lobi lokola yo ozotosa ye te malamu kutobozala bongo mbongo esalaka nango eloko moko te mbongo ezali biloko ya mokili ya liboso nanu libala yo onjemaki wozala obotaki bana ezali oboti bana te bolingo na yo ya liboso oza na yango yebana kosoanye yango na bizaleli ya malamu komikitisa na kati ya ndako koyeba bisika nini mobali na yo alingaka place nini mobali na ngai alingaka te bamama ebele bakomi kosala makambo kaka ndenge wana mpona nini ngai na kolinga te papa kontrole ngai kasi bolingi te papa kontrole olingi te yango mpe papa lobi eza mabe esengeli mama azala na kati ya komikitisa po ete ayeba na kobokola bana na ye po ete lelo okomona mama lobi akobala kuna lobi wana abali kuna ezali malamu te esengeli mama libala
babenga kayango ezali bilanga. Bilanga? Oui, libala ezalaka bilanga. Mama journaliste. Soki woloni yango, wasali musala nyonso na lulenge basalaka. Kolungula machichi, kolungula bazube, kobwaka, yango wana nde libala. Sikoyo soki yo wayebi, kobongisa libala na yote. Kolungula mabe, wazongisa malamu. Est-ce que libala wana ekobonga? Merci, merci, Maman Zalana. Est-ce que libala wana ekobonga? Kangama na esika na yosu. Merci. Est-ce que libala wana ekobonga? Mama lobi bilanga. Elanga za munene. Betondi na makambo bele ba nyoka bana kati. Ba nyama zamba bana kati. Ba nzube eza na kati. Matito eswaka wana eza na kati. Tango yozo longola te bilanga yobota bien te. Ouais, yobota bien te. Ata yo moko. Papa pasteur, motuneza. Mama journaliste na. Papa. Tata wana lobi za suna posa lobisa moi cité. Tika to besa bango ba réponse hein. Pamba te ba lundi émission moko na moko ayebi epai wapi ya telemeli. Parce que ba émission biso toza ko sala, o toza ko vivre na ngona kati na société. Yango nde toza ko lobela. Mutu na mutu za na pona ye. Kote musuwa kotonga na mabe, ngana bongisa, kote mususu. Ah, tata wana ya lobi mama journaliste. Teme na yo lobeli ezakati na ndako nanga. OK. Na minito na zasusu na posa ko lobisa mamote parce que ba makambo asalinga eleke en tout cas pona nga tota na ka bongo. Mais na kati ya libala papeza passe na ibite yoza mosala nzambe tata wana ko landa yo oyebiseni ngana oyebisa bandeko bazolanda biso libala ndenge me mama utoloba tout à l'heure eza bilanga. Voilà. Bilanga so sali oloni na yo malamu kubuka malamu kasi ngana mona kalibala mokonzi mo aleka na mboko na biso albaka toza na 5 chantier ngana bakisaka 6e chantier za libala. Ah bon? Libala eza 6e chantier o eza facilité. De ce que na Genèse chapitre 2 na verset 24 Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc on est moboko ya libala. Moboko ya libala. Kasi libala est à 6e chantier. Ba o baza na kati ya mabala bazo mona lokola babima kasi ba o baza libanda mabala bazo linga ba kota ba problème ekotika biso te na kati ya mabala ba problème sérieux na kati ya mabala yango muto ko kokabola biso te bane belé tozo mona ba rompo ya victoire baza ba conséquence ya ba divorce baza ba conséquence ya mabala oyo elona maki penza te na kati ya libala makambo ze belé yango nga na pesa ka ba maman ba bota biso que son âme repose en paix ba maman ba bota biso ba yeba ko gérer mabala na ba mal batanga te ba maman ba bota biso na batata ba bota biso batanga te kasi loko malamu ba vanda kana mabala na bango malamu. Donc comment était oyo nazo vivre naï pourtant bazo bake libala nazo vanda pona bana to yaka pona bana te au départ Bible zolba tant Adam amoni Ève a dit voici cette fois-ci os de mes os chair de ma chair moi si aza accompagnement na yo na planète Terre bokotambola na kino liwa ekokabola bino yango na mona ki na yoki tem na résumé on maka misatu na benyango dia papa eloko liboso dia papa. Ah bon? Eloko liboso na libala za dialogue soki mwasi na mobali bazo solola pourtant to bala na kato ya kokutaka ba kiti banzungu bambeto bana bazalaka te bana bazali bato mibale bana bayaka na 2e position. Bana bayaka na 2e position. Voilà. Yango tango libala ezokola tango tozuba ke bana na vanda na libala pona bana to na lembi libala na lembi libala. Eza correct te. Tozonga kaka na Genèse 2:24 mubali akotika baboti na ye akotika mama na ye na tata na ye akokanga mana mwasi na ye bango mibale bakoma mutu moko.
et loko ko kabola biso en dehors ya libala ezaka soki mokolo wana nzamba bengi moko nde libala oyo atikali soki aza na makasi atikali monzemba soki aza na makasi te ndenge bible ezoloba oyo aza na makasi te soki likambo wana ekomeli ye akoki kobalaka soki omoni koza na makasi ovandi no monzemba boye papa pasteur ndenge ozoloba wana olobi libala ndenge nzambe asalango bokabwana yango eza kaka mokolo aliwa okay. Mais tato a 16 jours de décision na ye akolobisa so mwasi na ndako te mwasi asala makambo na alingi kosala bazala kaka mutu na koye na ye po nalingi na makambo te nalingi na mpe divorce te mutu na mutu na koye na ye akipe makambo na ye mutu na mutu akipe makambo na ye nga na kokota ye te ye pe akota yanga te donc na kati me baza ndako moko na kati ya libala okoyebisa tata wana nini nga na koyebisa tata wana boye libala base nango moboko nango ya liboso eza dialogue asala effort asolola na mama lelo tozobota bana oyo nyonso tu biso tozosala tata na mama tozosala yango mpe bana na biso bakoreproduire nayebi mwana moko lelo aza na États-Unis nga na sunga ye mwana na mwasi mama na sambeleke pa na biso mwana za osambela quelque part mwana wana lonaka na kati na ye nga na kubala te po ndenge tata asalaka mama ngai na kubala te nga na bisaki mama za mama tata pa za tata yo za yo kasi lelo par la grâce de Dieu mwana wana na sala ba prière lelo aza na États-Unis yangona tantie aza na ba fruit ya Saint-Esprit Galates 5:22 la douceur la tempérance et là on a s'appelé en verset na souka bazoba et la maîtrise de soi aza maître ya nzoto na ye soka lobi a échappé na ye na cause wana a ko s'échapper na ye donc asalela bambuma molimo mosantu e ko sunga ye a perdre libala te atika libala na balabala te po lobi bana ba kozala ba conséquences nango bongo oyangola tuni biso nani akoyi ko bondela moninga tango yo moni azolobisa nga sote akomikanda kanda aya kaka bima kendaka nani akokolobisa moninga epa ipe mama jamais alobi ngai pe akokipe te donc biso nyonso muto amonela moninga te biso nyonso bana 1900 soki bana 2000 muto akomonela moninga azali te olobi nini na donc awa pardon za réciproque de part et d'autre de part et d'autre na prière à notre Père verset place ni phrase moto tanga baka pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés donc pardon ezal kamboza réciproque mais papa pasteur oyebi ezana batu na kati na mokili baza oyo makambo utu koloba ya Bible oyo pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés oyebi ezana batu bayoka yango te ayebi ne pete koyebisa nzambe pardonne moi bongo ya kopardonner mutu ndeni ata nature koyi koenseigner ye ata na nzela nature so alimbisi mwasi d'abord soki ndako eza na pardon te toluka baproblème ebele na part ya mobali bénédiction ekozala te na part ya mwasi mpe bénédiction ekozala te tokotisi na bana ngani baye na mokili na nzela na biso bakosibir baconséquence ya tata na mama na manque ya boyokani wana diable mosala na ye diable ayaka pona diviser pour mieux régner wana eza objectif à Satan parce que total Yesu Bible zoloba moi je suis venu afin que mère bébé ait la vie et qu'elle soit Jean 10:10 parce que le voleur ne vient que pour dérober et dégorger et détruire parce que Yesu abatte mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Donc Satan a un objectif. Donc Satan a un projet divisé pour mieux régner. Divisé pour mieux régner, bande kobalandi. Bozoka, wana révérend Pembele, Prosper. Alobi divisé pour mieux régner. Wana Satan pour nganzama. Alobi ngai sikoyo na komo diriger bango ngai ona ko loba yango ne ko salema. Maman, je ne pas yo. Oui, maman. Nani awe ko senga bolimbisi to komikitisa ko bondela mobali na tango mobali alobi ke lelo ngana ko lobisa susu yeto yo po lobi nga pe na kwena ngana vanda okipete nini ka mutu na kwena yi nani akoki komikitisa tata wana tuni biso na ngola po mwasi na ye
alingi komikitisa te mwasi aza na mwa biloko oyo ate kaka bamama commerçante tata ana eloko te makambo mabe asali tata alobi ngai mpe nakuwe na ngai navaa na ngai nye nazanga na ngai navaa na ngai bongo mama nani oyo akoki komikitisa est-ce que tata wana mikitisa epai ya mwasi wana abandaka kolobisa ye to mama akende komikitisa epai tata. Merci mama journaliste eza pasi mingi na mokili oyo tokomi po mama wana peut-être amiyebi te nayebi te nakoki kopesa nano réponse nini soki ke azalaki mama oyo amiyebi na ntango yo oza nano na eloko nzambe azali kopambula yo esengeli lisusu ozala mama ya komikitisa na butaki koloba ava mama avanda na kati ya ndako ya libala esengeli ayeba nano mobali na ye malamu basalaka makambo ya makasi te ya mabe mingi te po te yo oza na eloko ntango ozali olobi ke ava mwasi ava na libala ayeba na mobali na ye oyebi ntango yo mobali wana aza koyela yo azobengo sheri ozomona bagentil nyonso oza kopesa ye nyonso oza kopesa ye andimaki lelo kobalukela ye andimaki te lelo ekomi kasi yango wana nazoloba te mama journaliste esengeli bamama na biso ebele baza na kati ya ndako ya mabala amiyeba nano eloko nini ye azali na yebandeli na liboso azali kokende tina présent na moi ya lelo po ete fitir na yo ezala malamu lelo akoki komwana mpo na bozwi na ye alingi komikitisa liboso ya mobali na ye te peut-être nzambe azali kopambula ye po ete azali na kati ya ndako ya mobali wana koma mama papa amwani ke mwasi komikitisa eza te papa aloba mabe mpo na ye te mpo na mama wana te kasi mama amisosola ayeba na kozonga mama akende komisosola na ndenge nini mama ngamu naza na biloko na ngai ana eloko na kososola te avanda na kwena eloko ayolobisanga te avanda aza kaka na eloko azala na eloko te ndenge nini soki azalaki na eloko te ndenge nini ye azali na kati ya ndako wana papa wana mpe azali kokouvrir ye na makambo ebele ata aza na mbongo na ye ebele yango wana problème oyo ezoya ebele na kati ya bamama na ntango oyo tozali po ete bapapa kozwa ye communauté kokita mama koteka ata mwa commerce na ye azozwa mwa 1 franc po ayeba na kosunga libota me mama akoki kobosa na place ya papa te. Amen. Mama akoki kobosa na place ya papa te esengeli kutu tango mama oza na eloko na maboko oza na buzwi na maboko me esaleli lisusu wamiltiplie lisusu sagesse ya komikitisa lisusu mingi na kati ya ndako ya libala po ete nzambe wana apambula yo koleka po ete mokolo nzambe akobeta ye fimbo mbongo wana ye esili ye akoloba lisusu nini esengeli mama amikitisa kaka liboso ya papa na mobali na ye asenga ye pardon ami ayeba ke mabe oyo ezali kotungisa biso na kati ya libala wa eza ndenge nini po ete mama akozala mpe ayebi mabe bazali kowelela na papa te oui me esengeli sikoyo ayeba bazali kowelela nini papa akangi kanda ndenge wana aboyi kosolisaka ye mama akangi kaka po ete aza na mbongo eza bongo te peut-être aza na banzele ebele yango nde ebebisi motema ya papa bamama ya ndenge wana eza malamu te soki oza na kati ya libala oza na papa malgré mbongo na yo esengeli place ya papa mpe ezala mpe mwasi na kati ya ndako ya libala ezosenga te mama azala na basekret na ye kaka privé mobali na ye na kati ya ndako papa ya bana azoyeba likambo moko te kasi wana sikoyo wana ekozala baninga na ngao baza nango tobimaka tosololaka yana eloko te na osoane nini te
place wana aza mama ya mokili aza mama ya mokili mama journaliste oso totali bien mobali ndenge azolobela ngo aza mama ya mokili oui po mama oyo ya nzambe akoki kosala makambo ya ndenge wana te omoni oyo eza télévision toboyi kopesa baexemple ebele ya bamama ebele tomona mama pesa exemple oloba kombo kende pesa exemple oh seigneur pesa exemple baninga oyo bakolanda biso bana posa koyoka mpe koyeba nini eza koleka na kati na mafoye mama oloba mwasi malgré mbongo ya mama na kati ya ndako ntango nzambe apamboli yo mais faut kotia nano mobali na yo na place kotala mpe baoyo bazalaki na mbongo basukela wapi na mibali na bango ebele wakomona tokei Dubai tokei Chine aza na mibale misato bazokende kobakisila ye ya kobakisi yango nokoya okei na kati ya ndako ya libala ndako ya libala ezalaka mama azala na mibale misato te sikoyo papa azokanga kanda mama wana aza sérieuse siko mibali bazala bango mibale misato mibale baza autorize bamama te bon mobali aza muntu a part mwasi mwasi ya valeur akoki kozala na mibale misato na kati ya ndako ya libala te merci mwasi ya valeur akoki kozala na mibale misato te solo bandeko balandi toza kokoba na émission na biso na banza bandeko babengaki bozozwa biyano na bino papa bengaki biso na Allemagne pasi oza nango okozwa biyano na yo papa bengi biso na Angola awa mama bengi biso na Belgique alobi mama alobi ete suite ya comportement ya mobali na ngai donc navandi kaka mpo na bana mama journaliste soki nabotaka na nga te mbelisi nake na ngai me navandi kaka mpo na bana yango wana lelo kozwa biyano na yo papa pasteur mama alobi avandi kaka mpo na bana ok mama journaliste zongisa mama na nzela merci beaucoup mama journaliste kopesa nga lisusu nzela mpona mama oyo azotika libala na ye mpona likambo etali ye azomona bana bayaka na deuxième position yebisa ye bana bayaka na deuxième position ntango oyaka libala oyaka na bana te kasi okutaka ndaku okutaka salon ezali bana bayaka na deuxième position likambo ozokanga biloko na yo oboma libala po ovandi kaka na kati ya libala mpona oyo alobi na biso avandi kaka ya misato azali ya misato nde ayebisinga ntukanga na oboma na ngango mais toyo répondre nanu oyo ya mibale alobi navandi kaka mpo na bana donc aza su na esengo libala wana te amour wana eza lisusu te abi navanda kaka bato bamonaka ke kingani ya bala azaka na libana po azwa mwa respect wana alobi mpona bana kaka yango evandisi ye mpona soki mpona mobali kaka mesa kenda ok merci beaucoup mama journaliste ndenge nazwa koloba tout à l'heure libala babomaka bavandaka na libala kaka mpona bana te acteur principal ya libala eza mobali mobali moto alukaki yo selon jeunesse de 18 il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable oza aide semblable mobali eloko eza koboma bino eza manque ya dialogue na libala soki kosololeza te bokokende musika te mpona baprojet na bino ntango bobalanaki projet liboso elaki nzambe apesa bino bana projet mibale nzambe apesa bino mapango projet misato bozala bato na kati ya vie sikoyo na kati ya baprojet wana nyonso tu misato bokokisi yango te bokoboma libala mpona nini mpona bana baza na bango lobi bakoleka na bango baza bapaya bino mibale bakolo filme bokotikala koboma libala te mpona comportement mobali comportement nyonso echangeaka nango nga namona bato bazala mabe kasi yesu soki oye na yesu akoyeba kotransforme yo longola baphrase wana na monoko na yo nga nayela bana au départ bana bazalaka te au départ ola koberse mobali oza komema mobali no partout oza kokonda ye lokola bakondaka bana
kasi soki omoni babitida mabe ekoti fukama soki osambelaka kende sambela nzambe akosunga yo makambo oyo eleka malamu kasi koboma libala te conséquence nango bana bakozala ba fazer conséquence nango bana lelo bakokoma ba sorcier soko abandonner bana ba o bakoya bakokoselaka bana no makambo ke lelo sorcellerie na kati ya mboko ezotambola makasi ezala na mikila poto ezala na Afrique absence ya ba parents ya l'un des parents soki azo simbala susu bana te oya yaka ako diaboliser mwana no azana kindoki mwana na yo apumuka na butu po na absence na yo soki yo moko zalaki okokanga bana no bandoki te. Ok, merci papa révérend. Numéro na biso po benga eza 0033 hein zo de style na yo comment 0033 61 63 34 88 0033 61 16 bon 0033 16 hein 34 88 oui 31 asuka 00 33 16 hein 34 88 31 obenga pesa ba suggestion na yo baza disponible na WhatsApp hein? Na WhatsApp obenga biso par révérend aza disponible mama pa azali akozongisa eyano awa tozwi koma motuna batuni biso comment ba yebisi biso ete mwasi ya libala mama yoza kolanda biso au défi banjungu ya $250 5 oyebisa mobile na yo oyebi na kata ndako likambo nyonso bokosala soki boyokani ezali $150 yoke ko defa super ya $170 mobile akozala incapable akufuta yango po oyebisaki yete oza kosangaje ba territoire moko eza impossible. Alors l'air on a climat foyer et baby mibali bazaka mwa mke large tango zo yokango ba $250 tango zo yokango aza large parce au fond du cœur akosepela te po obakiseli kilo likola kilo afuta ndaku afuta régie des eaux afuta SNL akunda bibembe de part et d'autre et pas maman et pas ya ye moko bana bazo bela moi be économie otolaka na ndako zela papa to yamba na allo allo oui oui olobi nini mama malamu mama natina na teme na biso olobi nini allo ok allo olobi nini mama allo 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 papa pasteur akei mama akati akozongela biso mama lobana no papa lo yebisa nano mama defi nzungu ya 250 encore mobali asiliki alingi soko lobisa ete d'autres mobali akozala moi raison pour les camarades pour vendre langote na kati ya transparence soki likambo za na kati ya transparence oyebi salaire ya muninga zwaka yoko yiko sala ba erreur ndengo wana te ba erreur ndengo na memaka climat mabe na kati ya ndako po oleki deja makanisa mobali ayebi ke afutaka ndaku afutaka courant afutaka régie des eaux donc na makamona nyosa salaka pona intérêt na yo brisquer alors leur brisquer mobali akomi na suka climat ndako ekozala malamu te climat ndako baby bomoni makambo to lobela likambo nyonso dialogue soki osolaka na mobali na yo nyonso yo elinga kozala te parce que oso yebise papa mama songola ko delisa banjungu mais na moni banjungu na biso c'est baby olambi ye nanu mama olambi ye nanu banjungu na biso c'est baby kuna na moni etoboki wana muso esali mwindo papa azo delisa banjungu suka ye nango nazwa obondele nanu mama oui kuna yo defi banjungu 250 mobile yebite salaire mobile za muke yo ke defa déjà banjungu pour vivre ndenge nini
bako vivre malamu te likambo nyonso ezalaka na mabongisi avant ya kosala likambo fo kalikile yezala po eza na bamama na biso mosusu bayebi kosala kalikile na makambo ya mbongo te oui akozwa banyongo eleki kutu salaire ya mobali na ye na bisika ye azali na kati ya ndako azali koreproduire ata eloko moko te asalaka ata mosala moko te oyo ekoki kopesa ye ata mwa salaire me ndenge nini na koarrive na kokende kodefa nyongo ya 250 ya nzungu po te napesa papa bana na ngai pasi na kati ya ndako eza malamu te avant ya kodefa esengeli womitala nanu wokozwila wapi ekozala na temps combien pona yeba na kofuta nyongo oyo mais eza kaka likambo nyonso briske ozwi eloko eleka te yo kaka banyongo na banyongo eza malamu te ndeko na biso na banza eyano na yo ozwi papa pasteur alobi na ndako babidje ezalaka te oyebi ke mbongo na biso so tozwi na suka sanja tokosomba almet tokosomba mungwa tokosomba kopo tokozongisa boye na boye yo okesala ngo presquement papa atomboki mama luka moyo okitisa ye solo la mama lisolo sans lisolo moye eza te mama Marlène auti kobenga biso ye wana kei na banza akozongela biso nazongela bino sur numéro na biso na WhatsApp 0033 16 34 88 31 0033 16 34 88 31 benga biso tindela biso message ndenge moninga ya wuti kotindela biso ya oya mwasi na ya defi papa lobine kombote mais asali peka bien parce que mwasi epa yo za yoka eyano na yo nyonso wana eza pasi mama yebisi biso ye alobi libala na nga esekufi nango nabomi na ngai nalingi na nga lisolo mobali na ngai ntango tozalaki na mbongo te baprojet ebele tozoyokana bamasolo baprojet ebele mais lelo en tout cas nga na ye tokoyokana lisusu te malamu nga nakenda nga atikala na bomengo na ye aza na bomengo na nga naza na nga na eloko te nandimi na nyokwama nandimi na nga komona pasi nandimi na nga bana na nga bamona pasi parce que kokende na ye ayebi ke mwasi mosu akoremplace mpo kolanda mbongo wana biso basu tekipaka te olingi koyeba kote te mwasi wana alonga akende nga nakota lelo ozwi mosusu lobi ozwi mosusu olongoli ochange mobali caractère ezochange te baparrain baye bavandisi bango mobali wana ye ayokaka te kote mosusu tozolobela bamama mais tozokota mpe na kota batata tata révérend mobali ayokaka te olobi nini mobali ifa ayokaka mokili oyo mobali ya liboso eza ye te nazobondela yo mama makanisi oza nango eza makanisi ya nzambe te mama nzambe asunga yo na bitambola mobali nga na kosunga yo kolemba te nzoko alembaka minunu na ye te na bitambola mobali nayebi ndeko moko mobali azalaki na bitambola mobali kitoko mbinga ngambe alata awa oza na ide te donc mbongo na la kosala ezalaki ya kolata apart mbongo na kolata basi asilisaki sasa mobimba kasi na bacontribution bamakambo na famille ezala badei ezala makambo esengo po osenga ye mbongo apesa yo ye mbongo ne kaka na ba jeune fille na ba jeune fille kaka abandona mwasi ya ndako kasi suka
aye kozwa maladie oyo babengaka AVC po AV tozalaka nango deja na nzoto se ayaka kaka soki baproblème elekeli yo alors ntango aye kozwa AVC azangi na ndako esika kolala ifake nokolala epai ya cousin na ye lelo nazoloba boye azonga mboka basi nyonso azalaki na bango wana Kinshasa mutu akoya kobwakela ata lisu aza te lelo asala AVC atambolaka difficilement na mboka pepa yakeye eyengu tukosampire lisusu donc conséquence ya bitambola na mibali eza yango wana bitambola mibali c'est vrai mobali aza poussière yango ngana ba raisonnement ngana mona ke lokola aza poussière to ba fuli mo pebo yango mibali bavaka bondaka kasi na ba masumu mibali basalaka yango mona na mabala mibali bakona zanga selon ngai na mona mibali bakufa ebele po baleka makama mabe ebele. Comment moninga boza ko vivre na boboti ne bana wana babota makaka bazwaka bilonga batata wana na ya basi na ya mibali bazwaka batatana siko tata ayena planète terre azo sundula bana mama asunduli kote kuna akaboti 2 kote kuna aboti 3 kote kuna akaboti 4 yaka saka kosukusa mukili oyo bon lelo AVC beta e makasi nyonso azalaki nango esilai donc maman naza ko encourager yo nzamba peso makasi luke sika malamu bazote ya Yesu malamu luke sika malamu o bazote ya sango malamu ya mukonzi nzambe oyoka yango enfin que libala na yo ezo stabilité eza mutali bosuta yoki ba difficulté na mabala nyonso mabala ngana lobakeza lokwa bafungula mituka te bafungula ya bandako ekoka na kate ta mususu yo po ba yele micro baladeur te zana basi mususu baza ko nyo kwa makoleka yo kasi po micro de baladeur e comme libangote nzambe apambola yo o continuer libala na yo libala nekto se decidaka ti liwa e ko ba ko kabola biso so okati yango avant nzamba ko sepela na yo te donc ko bakati na suka ako bakaka nzambe azali solo bandeko balandi oyoki révérend makambo yebiso yo mama okolanda biso so bomi libala mama zongela libala na yo kolanda tata wana te omoni exemple apesi yo lelo bali oke ofiancé kuna dialogue na ndako eza te tosololaka te po yo bilingalinga tosololaka te yo bilula sikotala epai wapi tokomi mama kanga mutema tata lobi zonga na ndako senga nzambe apesa yo mutema munene okoka nyonso yo kokutana kati na ndako wana po vanda obokola bana wana oyebi maratre bazaka mabe très mabe très mabe donc so totali sur 100% tokozwa ya malamu bazaka ata 95% donc maratre bazaka mabe surtout soka bandi ko boto ya ye bana babebi alobi yango bafazer bandoki ngamuna longola mama na bino ngamuna lia mama na bino maloba na bana ezopesa pasi mama oui mama se abomina ele bale alobi na vandi kutu ngana ko vanda pona bana te nga na kei odobini oui ngai na koyebisa mama wana apika misisa na kati ya ndako wana abuje te na kokembisa ye lisusu na maloba peut-être ye nano akembi na maloba te po lisesa moko baloba mai ya moto etumbaka elamba te amen bizaleli wana ata eza ndenge nini ye akoki ekomisa ye teke nakozika nakokufa nakosuka rien bon mwana nzambi nyonso liwa ezali mpona bantu nyonso te soki ye aza na nzambe na ye aza na mabe na mobali wana te
liwa jamais kotikala kosimba ye te. Wamone ebele bazali kokutana na makambo ya ndenge wana akeyibi simba. Tikana kende na nzela boye pona luka esala boye. Na kwasira mama wana balobaka mbula ata ebeti kaka ndenge nini. Balobi ate mbula oyo ekosila te. Mokili oyo nyonso ekotikala kaka epanzani. Okoshutuka kaka mbula ebeti ekawuki kimia pe ekoti. Esilaka. No, basila te. Soki batu basilaka na tangu wana. Bongo biso touti wapi na lelo. Banyama, bandeke, biloko nyonso, mibale. Ekotaki na arshi. Ekotaki na masuwa, apart bango. Mokile silaki te mama, soki mokile silaka. Metango nzambe abetisaki mbula wana. Mai etondaki mokili. Mai pe yaki kokauka. Ezalaki na ndeke moko aya nzambe atindie po aya kotala na mokili eloko nini ezali eske mai ekawuki mokili etikali nye ndeke wana amemelaka nzambe nini lichichi moko boy yango na koyebisa mama victoire ekozala okoki kotika bana na yo te na lulenge bazali yo nde oyebi ndako na yo oyebi bana na yo lulenge bazali surtout bana na yo ya basi wana otika bango na nani mama pona mobali na yo wana vanda mama na ngai kotika bana na yo te zongisa biloko na yo na kati ya ndako mobali wana akokoma kaka lokola mbula ebete ekawuki mama journaliste ye wana pose ngai question ya mbula no si yo moko yebili sese wana mbula wana ebetaka mokili ekawukaki ndeke ayaki komemela nzambe lichichi ezalaki signe ya victoire nayebi ke kimia na yo na kati ya ndako wana respect ya mobali na yo wana konjima mabe na malamu na yo okozala na victoire. Amen. Kolata mapapu tende kuna ngai mama na ngai mikitisa sangisa ngo katima kinsaka ko bambuta baondo kwela samuki mbuta soko bali okoli betu mukintando kwela samuki mbuta zala mukolo oso oboti bana kotika bana na yo mama mususu aya kubokola bango te nzambi mfwankenda nzambi siya kusalisa yakalamana kataganga mbasi sika kuma pasteur mbasi sika nata bibila sika kituka sadi nzambi nge makaka kala ngolo ikikesa binkosu bya kuntangu zakulu sa yekulaka ko yani nzambi kuganga idamu yano kugana dina toko dina ditoko mwesa mpasi kansi kulendisa tu kisabima kunzoko nzwaku ingei nzambi kakusaka muna kani wonu katumone niko kansi soto mwana kozuludi nzambi abi ata lelo bomona ata na lola solo bandeko balandi tokomo chite na émission na biso moko malelo papa pasteur wana boyebisi mama bongo papa oyo mama za kotika oyebisi mama zonga libala nazebisi mama zonga libala ngala tata papa na nina yebisa ye kaka nzambe apesa biso tangu il faut ba ko gérer tangu oyo nzambe asalaka na hasard te lobi kozala trop tard lelo na bati opau te so bati opau ekomi trop tard donc tango za na planète terre nzambe apesa biso kaka 24 heures 8 heures ya sommeil 8 heures ya repos 8 heures ya travail il faut bénéficier na 24 heures pour nzambe asakanga mukili asala close akoko bakisa teke pour na vie na yo ozo mene abakisa mukili na 25 heures il faut se débrouiller kaka na kata ba 8 heures wana 8 heures ya sommeil 8 heures ya travail na 8 heures ya repos na conclusion na ngana bengi mateya oyo dia papa eloko simbi libala eza dialogue il faut bo solo la kana mwasi na yo soki bozo solo la bozo kokana eloko mi bale ba benga on le pardon
Bible, le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes, tu oublies. Bon, le kami ça, tu as en patience. Liba les atterra au kanga mutema. Et ça n'a pas réalité moko impossible. Parce que le quoi tu tambola na ngolo nzambe, nzamba kosunga biso to koma kaka mibange. Tika nzamba pambola yo, ozonga na ndako na yo, bo continuer mission na yo, o boyela na sena mukilo na yo na mwasi, bo komisa bana oboboti tina suka. Solo bandeko balandi na banza boyoki ba intervenant na biso ya mokolo malelo. Oyo ba pesi bino ya ngonde bosale. Po mokilo yo tozo leka. Tomoni lelo lobby. Oyebi an lobby okuno oyebi. Omoni tongo poko okomona. Mutu moko kaka yebaka yo kokoma na poko. Mutu moko ayebi yo lobby na tongo okoma. Kama mutu moko. Donc Nzambe akeli biso. Donc tina ti. Le mot qui est vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité n'est tata pasteur alobi. Batela libana na yo tata kitisa motema. Tanga motema na mama wana. Ndenge tozo te abino changement komonana. Amen. Mutu na mutu azwa point na ye parce que mon seul Nzamba za na biso. Mutu na mutu azwa point na ye awa balobeli ngai. Esengeli na sale échange na changer makanisi na ngai na changer maloba na ngai lobeli na ngai ya lolendo na ngai na longola na bongisa pona nini lobi to ebite vraiment to komi na suka émission na biso merci na bino banso bolandi biso maman oui on a ba ko pesa mbote o aïe 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 to komi na suka pesa eto yamba ye pesa eto yamba ye to yamba nano mo bien ami na biso moto bengi biso voilà merci allô oui bonjour papa bonjour oui oui tuna papa est-ce que les années c'est vrai attaque au cas des années madame mais est-ce que les années nécessaires obligatoire que moi si aluba ni ya mobali na ye ce que moi si pas aller pour ça que mobali a tout na kalifuti ya moi si na itena le cas des années organisation des années madame OK c'est moi si tout mobali Alex na kalifuti na ye pa maman c'est nécessaire oui motuna na yango OK merci beaucoup merci papa merci na motuna na yo obengi biso wapi opesi kombo te oui kombo no nani oui obengi biso depuis Maroc merci tozu motuna na yo ba maman na papa pasteur bazali mieux placé pour nous répondre yo. OK merci beaucoup merci papa pasteur OK motuna papa na biso atuni est-ce que c'est nécessaire maman ayeba kaka lifuti nini papa azwaka na mosala est-ce nécessaire c'est vraiment très 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 nécessaire pour nous éviter balankine délapage mususu na kati ya foyer pour soka ayebi salaire yo zwaka moi si ayebi ke mobali nanga zwaka boy ntaba aliaka na mulaya singa lokola ayebi salaire mobali zwaka $100 ya akota $1 te akoiko defilo banzunga $250 te. Au départ, moi si na mobali soka du salaire na ye aye atia on a mesa moi si atali bilete de paye na ye ce que est ça que au dumbo on so pesi na moi si oyo tia boy oyo sala boy oyo tia boy oyo sala boy wana bozap na kata transparence makele na kata ndawe kozala te. Vraiment merci pour la question nzambe apambola yo maman oui est-ce que c'est nécessaire mobali soka salaire na ye oyo lokoso leki soki kaka mbala lobi ke na joka boy ubando sale bakalki kuna na mona ba de super
kuna namonaki baodebisa sake kuna vraiment ngai mbongo wana soki esili te nakovanda kine te nakosilisa mbongo wana. Est-ce que ça nécessaire kaka yebisa? Bon, eza nécessaire mobali ayebisa mwasi na ye salaire à condition que mbongo nyonso ezalaka na programme. Budget ya bato ya foyer moko esengeli eleka na dialogue. Est-ce que baza na projet na vie ya salaire mobali azwaka esengeli kaka mama ayeb. Mais soki aza mama oyo azali ko détruire yango nde eyaka kosala ke mobali aloba lisusu vérité te. Yango wana oyoki nauti koloba awa ezosenga kaka mama bazala na bomoko na papa na kati ya ndako. Mpona nini papa yeba na kolakisa yo ba vérité na ye nyonso. Na lulenge nini soki mama azali na ba dépense exagérée yango wana nde memaka papa ayeba na kokashe lisusu ba salaire ba vérité na kati ya ndako. Mais soki baza kaka na boyokani na dialogue malamu na kati ya ndako mobali akobombela mwasi na ye salaire na ye te. Na moni papa boyokani boyokani ezaka dialogue. Oui, dialogue. Soki eza kitoko. Soki eza kitoko mbala mo transparence. Voilà. Ma transparence. Solo les solo kaka les solo nyonso ezaka basé na les solo. Solo soki eza bien. Papa, olakisa mosi salaire. Tala kaka. Les solo soki eza nango bien bo olakisa salaire. Mais soki kaka les solo eza te jamais cash. Nakozwa $200. Na lagisi 50. Onga bafutaka 50 mosana nga na poche pona olakisi te. Nga namonaka tata moko na manque dialogue. Oui. Na manque dialogue alakisaka mwasi salaire te. Omoni bafongoli parenthèse bafongoli parenthèse mosusu to chite mais parenthèse efungwami alakisaka mwasi salaire te nayebi te bandaka ndenge nini mwasi mobali wana balaka balocataire kolo lupango azo placer mire na lupango po ye azalaka na bitidi soki azwi ka salaire donc banque na ye elaka mire atobola mire ayaka akotisaka mbongo sikoyo tout d'un coup ntango awuti mosala amoni lupango nyonso to baplacer sikoyo akomi ka na porte abani kotomboka nana placer lupango mwasi nazo tuna ya yo eza nini mokolo lupango aplacer lupango na ye chekrepsage na ye nana asali makambo oyo après baye kotuna ye yo ozosilika mpona nini abitenga natiaka mbongo na ngai na mire ti babukaka mire wana babimisaka mbongo wana place dialogue ebongelaki yango wana place abayike non mwasi agéraka ngai bien te mwasi agéraka nga malamu te yango nga namonaki banki nanga lera mpe babanki lokola lelo te yango nakrezaka mire batie crepsage toza na moto abengi biso aza na nzela singa. Allô? Oui, Boni, bonjour. Olobi nini pona likambo tozolobela teme na biso? Allô? Oui. Olobi nini mama pona teme na biso mama Rose? Allô? La sanitaire, madame, on est papa, c'est important, papa, il a un protocole qui va passer à la chuter. Non, attends, maman, il y a $250, mais quand même, ça y a papa, il a dit, arrêté par $200, il y a 25 $. Donc, celui papa, il a accès au salaire, il n'y a pas maman, il a reçu. C'est ça. Oui, wana Mama Rose auti ko benga biso depuis France. Mama Rose olobi yango. Bulletin de paye olakisa yango est important. C'est important, très important. Très. Parce que soki kaka bazolakisa yango oyebi ke mobali nanga ye azwaka boye akosuka boye. Oui, allô? Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Obengi biso wapi kombo nani? Maman Marlène. Maman Marlène depuis à Paris. Oh ben, Maman Marlène à Paris. Olobi nini? Pona likambo toko lobela. Olobi nini? Oui, maman journaliste. Nalobi que Libala est basé na confiance. Oui. Na dialogue. Ok. Donc, Libala, na kasa Libala, faut dialogue ezala et puis confiance ezala pour na makamonyo sitambola malamu. Oui. Papa faut azala confiance na maman, maman pe azala confiance na papa. Oui. Ouais, tandi bakoyoka na malamu, mais sans confiance ezala dialogue ezala bakoyoka na malamu te. Sikoyo na bien. Papa yebisi biso eza nécessaire. Maman yeba barème ya mobali na ye. Eza nécessaire. Eza nécessaire pour yeba, mettons nous sous pe bon so papa alingi pété, je pense que c'est pas aussi grave essentiel que azala ayeba ko kipa moi sinaye, ko pe ça fait moi bon. Bon maman nous pe so ki papa yebisi yo, après ko c'est la programme na mbonga tata sans que aye sa même tata. Oui. Oui, les Salema. Donc, maman, nous sommes que la salle est la programme n'a tata sans que tata la fin du mois a initié parce que Ayebi, il est à salaire à papa. Donc, il a mis déjà le programme sans que papa soit au courant. Oui. Ça, c'est pas bien. Oui. Et la Libala, il aura toujours la fin du mois, toujours tata a toujours la banque où elle est l'État et Andako. Donc, Pidja Andako, Ayebi, Yango déjà que. Là, on a vu ce Zarana Pidji dans nos Andako, dans Mababoni, Agnon, surtout. Oui. Par exemple, 500 €, Ayebi, par exemple, sa maman, 500 €. Oui. Ayebi, Alain, quand on dit que la Pidji, elle a 500 €. Et on a ce qu'on a la Pidji, on s'est arrangé la Pidji d'ailleurs, mais non, ce qu'on a la raison, on ne peut pas prendre la papa. Oui. Donc, voilà un peu, Abinaki, Awana, Papa. Eh maman. Ok. Nabi oko pesa banani mbote. Pesa batu mibale misatu mbote. Allô. Oui, mbote la on pesa la maman Chinette. Oui. Oui. La maman Raïba 4 Gué. Oui. Puis la bande de Cognon, surtout il y a pas parce qu'on a amoureux et la bande de Cognon Soubayenda sans oublier maman tous et encore. Merci, merci maman. Non papa la maman merci. Ok merci. Merci. Les héros dans l'ombre. Bango wana bazawana papa Brayena papa Mananga. Nde bako sala popo sepela na kati ya bandako. Merci na ba préoccupation na bino. Omoni ba ndeko. Merci, merci maman Marlène. Balandi na biso oki moko na moko azopesa makanisi donc tina musala kozala malamu te journée na ye ekoleka malamu te donc tolukaka ba climat ya malamu mbongo kaka te mutu kokosala ete ebebisaka makanisi na biso na kati ya foyer makambo nyonso eza bien na sukulaka bilamba na ye malamu na repaselaka ye malamu na lambelaka ye malamu donc makambo nyonso dans l'ensemble nani tobotaka bana na biso nani tozokotangisa bango na bekole ya malamu donc to respectaka oyo eza babudget ata asoka lakso salaire tapesaka lokola $500 on apesi biso te mosusu wana ezalika mosusu manque ya respect ya budget donc etroublaka toujours foyer. Donc tous à la base oyo nazo komona ba langage lo bakateke mobile zande kona yote koyokele mawate non langage ya mabe mobali aza ndeko na yo po bozo bambula oboko vanda na mobali na yo tamso leke bambula oyo ovanda na ba para na yo loko l'exemple na ngai na mama band pasteur mama mwasi na ngai na joie na âge à 18 ans. Le loi que 62 ans na maboko na 63 ans na maboko na ngai. Donc ngana boko lié ko leka tata na ye. Donc na likamotali budget, il faut to connaître très bien pour to ibani ba point na biso focal o etam sa biso na katelibala. Merci maman journaliste pour la mutuna na yo. Merci maman. Yo kaka lesu. Bon tata so moni ango. Si suno mulaika kuna ekosila. Nga lokola na tika ba parana na Afrique.
na kubongisa bango na mbongo kasi yango wana ozoyoka bapolémique oyo ezopesa baproblème na kati ya bafoyer ebele eza te mama soki oza na kati ya ndako malamu otala lobi lobi eloko nini ekoya bidje nini tokosala na mbongo papa azwaka po epesa biso mbuma ya malamu. Merci toyeba bidje na biso mbongo papa azwaka po epesa mbuma ya malamu me epesa mbuma ya bete mama kolanda biso tokomi na suka émission na biso. Merci mama Marlène parce que ozongisi biso lisusu opesi biso susu sujet kitoko moto opesi biso yango eza papa bengi biso na Maroc. Papa merci po wana eza teme mobimba yo kabeli biso lisusu manque ya budget ezobebisa mpe mabala ebele mwasi soki ayebi kaka salaire mobali na ye azwaka baprogramme ekomi ya ye ye mpe aza na makambo na ye ayebi ke na kosunga boye na kosala boye na kosomba boye yo kaka yo vraiment tokomi na suka émission na biso mama mbote bato mibale misato bakolanda biso bayeba balandi na biso pesa mbote kuna. Oui, napesi mbote na leki na ngai mishu na munga fula na mobali na ye Alex mbote na bino napesi lisusu mbote na kapinga bukasa na mushinga bukasa na kingasani ya bino yango wana bongo bandeko balandi biso pia bango tete bandeko nyonso na monde entier napesi bino mbote bele kimia na mabale na bino boyokani malamu esengo ezala napesi bino nyonso mbote babiju yango wana papa pasteur bazwami na Angola na Poto bisika nyonso bakolanda yo ata wana Kinshasa pesa mbote mbote na bandeko nyonso oyo bandeko nyonso oyo balandi émission oyo mbote liboso na mama Nzuzi oyo azalaki journaliste na biso awa na mosungi na ye papa Lima Mbenza pe na ba héros dans l'ombre nyonso bazingi ngai awa pe na mama oyo tosaleli émission mbote na ye lisusu mbote pe na bandeko nyonso baza na kati ya lupango bayambaki biso mbote na chéri na ngai Aline Libenge mupanzi na ngai mbote mingi pe na bana nga bazana Luanda na bandeko nyonso oyo bazali pe bana la source de vie oyo nyonso aza mwana la source de vie na génération la source oyo tosombela nzambe lupangu vraiment ba bénédiction ebele mpona bino nyonso oyo bolandi biso. Merci ba bénédiction na balandi na biso nyonso bauti kolanda biso na bayeba bengi na bayeba komeli biso vraiment merci mingi bayeba komela ki biso numéro na biso WhatsApp boyebi yango 089 60 88 181 089 60 88 181 botindela biso ba suggestion na bino toko loba ndenge baninga bakomela ki biso toko salela ngo pe ba émission mobimba parce que mokili eza munene donc esengeli toteya po kimia ekota kati na bafoyer libale eza zamba mama lobi zamba soki penza botie banini te ndenge mopepe yaka na kati ya zamba makemba tala makembe etengami botia banzete po makembe koya te solo tokomi na suka tolingi bino trop tolingi bino mingi tokokoba kosepelisa bino na nsima kamera ezalaki page mananga kuna epai wapi na réalisation na nyonso bokosala po te émission na biso ekende liboso en tout cas mpona balandi nyonso balandi biso lelo na kotanga ata komba motu te nalobi na bino kaka bino nyonso bolandi biso na baye bakomelaki biso nalingi bino mingi bai tokomi na suka ya émission na biso tokokuta na prochaine émission bye. Bye.